On a se rappelé la rébellion. Yo fait la maman. Yo fait la maman. Nazangi natike alamu natalo ya mai na miso nanga ofela bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo na boyo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi yotubinga ndeli konga kende basokola yo maboko epa ya sango na o benite o mama maya soki mokolo mosusu oyokinga na kongi eba mokolo na ngai donc eza mwa pasi mais soki bazoyemba ngo na koyemba ngo bien soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez eu le temps de nous suivre. C'est bel et bien l'émission IVPP qui vous est présentée par Chicago, l'enfant propre. En tout cas, Banakin, Banapoto, Debo Monakaka, Denalati, Noir Boé. Donc, sur le monde symbole en noir pour l'ambition africain, c'est que le Cambrézali. Alors, nous devons vous signaler directement que non, nous avons perdu une icône de la musique, le poète Lutumba Simaro, Papa Lutumba, ou Atika Kibiso depuis samedi le 30 na 8h. Alors, vraiment, à Wanakishasa, na Ebiketi na Poto, Matanga Wana, et ça vraiment international. Alors, IVPP et Kokaki Botikala, jamais un gras ou bien événement le Kabiso inaperçu. Donc, Toza Wanande, Tolobarapo, na Romemela Binomba actualité, Ozo le Kanakata musique un peu partout. Donc, le Tozo le Bola, Papa Nabiso Lutumba, ou Atiki Biso na âge il y a 81 ans. Papa Lutumba Azaki artiste munene a connu Banzembo et belé a sali album et belé. Donc ba musicien tout ya Congo banda robenga papa par rapport à âge naé et puis intelligence na sagesse Azaki nango asuni pe ba artiste mingi na ba œuvre na bango entre autres ba Félix Oazé quoi basé belé. Donc ba musicien baza connu belé oyo ba zui concours il y a papa na biso. Alors Papa Lutumba n'est plus depuis le samedi 30 mars, donc le Atika Kibiso a Koufaki na 8h du matin na Moka, il y a France. Alors aujourd'hui on va en parler. Alors pour votre plaisir, IVPP et Sepelaki et les micro baladeur pour nous avoir l'impression à tout par rapport à papa Amiso parce que il y a un rôle dans mon Rekoufa Kake Kobeta to éviter la kino bazuan est-ce qu'ils a Kake to le kabatuka. Bon, donc tout ce que nous pouvons dire c'est notre chemin, donc on n'en peut rien face à cette réalité divine. Nous sommes appelés tous à passer par ces chemins. Tout ce que nous pouvons dire, paix à l'âme de notre papa. Donc, Naï, Wabino, Moumou, Nabino, tous ça pour nous sala musala. Et d'un moment à l'autre, besoin de réaction. Il y a battu par rapport à Yaliwa, papa Nabiso. Mais déjà, n'engue toro le baboué, matanga ezali nanda kunaye na lingwala, hein, ba oboye besika papa Lutumba zalaka déjà. Donc, ba image na biso mususu bon on a déjà matanga otokitaki sur le terrain pour na rejoindre famille et puis na ba réaction à ba on est toujours réaction il y a population. Alors lelo naza vraiment un mouvement te besoin naza un peu à kokita parce que to bunisi mutu munene to bunisi ba mais donc si vous allez bien nous joindre là où vous êtes, dites grand merci à Mustafa qui est derrière la caméra. Donc nous sommes les esclaves du travail. Donc d'un moment à l'autre tokoleki sabatu na ba micro baladeur boyo ka ba œuvre papa Lutumba mo ba akapela na eponga na ebi mabele mabele mokolo na kokufa kake kobeta
basa la monument donc il y a moins quoi chanteur donc c'est un peu ça c'est un peu ça et puis on a fait sumbote na Fabrice le bâtisseur et Patiki Bisoté azana sima on a poto le raka papa il y a le gars romona na été poso de monument misozo qui tamna na la tilinette poto kokate donc sango et panzi biso le la kake mais to rolanda pe bande ko mususu soki ko même bango le la kake alors sans plus tarder hein donc tout ça musala nazo kita sur terrain pour na micro baladeur pour ne senona bino bolanda biso parce que biso tozana pour na bino ba actualité bana poto bana Kinshasa en tout cas toza ensemble to le papa na Kinya programme na ye nan epesami te jusqu'à maintenant mais tozaka kawana so programme epesami to kopesa bino mais pour l'instant matanga ezali na lupango na ye alors donc je me rends directement na côté ya population toyoka ba réaction na bango ezala kinini en tout cas hein tout ça rende tout lopi. Voilà, bonjour mon frère. Bonjour. Tolandi bino esika boko sala musala na évité toza na actualité moko na kati ya musique toti ko perdre baoba na biso papa Lutumba Simaro Masia watika ki biso depuis samedi le 30 mars donc en France na évité yo za kinois est-ce que vous êtes au courant sangona? Oui, là au courant sangona ya papa Lutumba papa tika biso ezaki le 30 ezaki samedi je crois. Oui, samedi la route pour faire en France tozaki nouvelle wana awa et ça la biso mawa mingi poto tika na fier moko ya musique congolaise na biso ezaki papa Lutumba papa Kufi atikili biso kaka ba jeune on va mettre musique lelo va mettre musique bona ndenga bulu yeke ya bulu yeke trop de bêtises na kati le papa ayembela so ba nostalgie oto yoka na dans la moba lisesemo ya papa Lutumba ngala yokaka zone tinzembo ya Kitikwala Kitikwala les a parlé ba œuvre na ye zone nzembo ya Kitikwala papa lobe belé na Kitikwala papa loba moi sabo ya ye mais kopo masanga est-ce que bon niveau kotimba mona Kitikwala na okosala mona mwa mélodie ko to comprendre vraiment que mané pas la ngeza moi passe mais yebi ka moi nostalgie ko mané za ka moi passe à part Kitikwala nini na yebi susu mabele papa lobaka mokola ko kufa kake ko beta siko sangwa papa zela sangwa papa tango ko na matoi ne za kilo kola kake ke za kilo bon pas na moka za kola kake parce que papa yemba ka na nzembo abaki mokola ko kufa kake ko beta moto na ye bakokata basala yango monument tomoni papa va kufa basala ke monument tomoni moto na ye yango wana alors olobi nini pona famille na bana atiki bon famille na bana o batiki bazaka na courage ko biso na sezo biso disons sezo biso toza ba ofele bazaka na courage et puis so ba yebaka pia kwanga ekozala normal mais so ba yebaki pia kwanga te ezala mawani siko par rapport au comportement ba famille sala après la mort ne balwa quand les chants n'est pas là les souris dansent conseil ni no pesi na famille pona bana bon famille to bika ke ba wela ka biloko mais faut ba yeba yango biloko za ya bana potango papa Lutumba bana ko luka mbongo na ye famille ezalaki te famille continue ke loko te bazo biloko batika to soki bazu balandela ba biloko wana l'état ko s'en charger na bango voilà bala pona ba musicien congolais na biso nyonso tout papa kei et puis bango message ni poto mona ba guerre na matangi ko koma wana na place to la papa na kimia ko mi bisalela lobi ni pona bango bon ngana ko lobaka ba musicien congolais na biso polémique ezalati wa zali vielu wa ze bemba chaîne te wa za ya papa ba respecter bo wey ba respecter papa to beba polémique la bango o fali o ngai fere o ngai kingani songolo mpaka mama mwana yango te bakunda papa na Kinya to boy pe le polémique to boy des ordres l'état azo makamono so en charge acha sécurité onini ebe ma papa kunda mana Kinya en tout cas merci beaucoup na réaction na yo donc to ko la papa biso pe IVPP to tikali simatinde tozo ko landaka bino poto zo ba réaction na bino en tout cas merci beaucoup mokolo malamu na yo merci papa. Voilà, alors bonjour papa. Bonjour. Nancy Koza Congolais, Oza Kinois, Oebi, Nini Utiko Komela Biso, samedi le 30 mars na 8h, donc Utiko perdre papa na Biso Lutumba, Zalaki poète, Mokomi Monene, Moyendi Monene, Oa Sali Makambo Bele na kati ya musique na Biso. Alors, Sangwana le rekomela Kyo, Oyoka Indengeni na tante Kinois. Sangwana, Bima, Sela Ima Pasi. Voilà, Kotala, le poète Lutumba, Simaro.
asali banzembo ya mboka oyo musicien moko te na mboka oyo akomi na niveau peut-être Lutumba asalaki esalaki nga mpena pasi makasi mingi. Alors esalaki yo pasi sikoyo nayebi te est-ce que mpona mémoire na yo oza na quelques titres yo yebi yo banzembo ezaki ntango yoki nzembo wana oresonaka mwa likambo moko boye na vie parce que chaque chant erapelaka moto eloko na bomoi na ye ka neti nzembo ayembaki ya kabine molili emonaka moto akabeli yango te. kabine molili emonaka moto akabeli yango te estce okosala mwana mwa melodi mwa akapele ezali nabosani nde mwa nde nayokaka yango me bon kokanga yango mpe nayebi te me nayokaka titre nango mpe nayembela donc ndenge basala nzembo wana vraiment le wana azali na bana alonga komi na bana oke ezali na je crois deuxième album wana donc kabine molili donc titre wana sepesanga makasi apa kabine molili titre mosusu mosusu nayokaka ayembi nzembo ayembisaki madilu lokola ofela magali na obenit yaki nzembo moko mpena kitoko esaki mpena succès makasi na kisasa awa. Alors mpona matanga parce que matanga papa nano etindani te nano mpe ebimi te programme nano esalami te conseil nini koopesa na bamusicien na biso par rapport a bacomportement elekaka na matanga epuis bafamille nde basalaka soki maoyo aza te. Conseil ezalaka ke ase comporter très bien mpo balaka monument donc banzembo atiki na bajeune oyo donc bao balandaki lokolo na ye en tout cas vraiment bazala uni mpona kokunda papa na biso Lutumba na ndenge moko ya kimia bahonore ye e bango batikala na barépertoire nasalaki oyo te ya bango bazala mpena union. Alors mpona famille bana tiki makambo nyonso mpona famille bon nayebi ke papa na mingi asali famille bazalaka kaka nongo ya kimia nayebi ke yazalaki poète nayebi moto ya sagesse nayebi ke famille mpe famille moko bazalaka bafamille moko sage kimia kozala na moni ke mabe ezala te na kata famille. En tout cas merci beaucoup pour la réaction. Alors bonjour papa. Bonjour. tozolobela likambo moko ya makasi oti kokomela biso samedi papa Lutumba oti kotika biso akufeli na France. Alors sango ya papa Lutumba d'abord, est-ce que oyeba papa Lutumba? Nayebaki papa Lutumba azalaki nani? azalaki bon musicien baza kobenga poète. Poète. Ntango oyokaki sango wana esalaki ndenge? Bon epesaki nga pasi mawa. Pesanga pasi makasi. Alors ndenge oyebi papa Lutumba azalaki poète, azalaki musicien, est-ce que oyebi mwa batitre oyo asala baalbum banzembo asala okozala na mwa batitre oyo oyebi? Bon nzembo moko kaka ya soki ya obenit. Est-ce que okoyemba moke? Wana nde nakoka te wana nde okoka te. Alors papa Lutumba akei atiki famille atiki bana, conseil nini okoki kopesa mpona famille na ye na nde batikali? Bon nakokoloba kaka nakokoloba boye bon liwa ezali mpona moto nyonso akokufa lokola ye akeye tosambola kaka bisika ye akeye nzambe awamba ye bien. Ok. Alors siko mpona comportement oyo bamusicien bazalaka nango na bamatanga ya kosala babisalela na place ya kolela mutu, okopesa bamusicien conseil nini? Bon eza mabe te bon soki moninga na bango musicien akofi papa na bango parce que azalaki bango akofi bon bakosalisa ye bakokosala nyonso oyo ekoki basala mpona ye. Donc en tout cas merci beaucoup pour la réaction na yo, mais nayebi te matanga nano ebimi te programme mpe nano esalami te sikoyo yo mpona yo ndenge toperdre papa Lutumba boye conseil nini okopesa bajeune oyo bazoya na nsima wana bazosala musique? Bon conseil nakopesa na bajeune oyo bazosala musique bon ndenge bango basepeli kosala mosala ya musique bon basala yango kaka na ndenge ya bien ndenge bapapa Lutumba basalaki po papa Lutumba asali musique bon aumeli na yango mpe aza moto ya kala asali mosala na ye na ndenge ya bien akomi mikolo lokola nzambe abengi ye bon bajeune mpo bazolinga kosala musique balandaka ndenge papa Lutumba asalaki. En tout cas merci beaucoup. Merci pour la réaction. Merci. Mbote maman. Mbote papa.
Bon, toujours de la sangomo ya makasi oti kokwela biso awa oti kobimisa mutu munene na musique na biso ya Congo. Papa Lutumba Simaro atikaki biso depuis samedi le 30 mars na mboka ya France na 8h. Alors est-ce que yeba Papa Lutumba nayeba ki malamu yeba Papa Lutumba azana aza poète aza musicien. Alors sangwani salaki ndenge bon ça na pas simi parce que aza musicien munene pe na Congo awa asali banzembo ebele balosepesanga makasi. Alors parmi banzembo na nzembo nini Ofela, Obenit. Est-ce que Rosa moi a capé la télé en tant que maman, bah tu peux tout sentir vraiment que le papa le tout maman mais le maman qui est pour Ofela ngana ke ipoto kolukavi pasele kie na ke ikomeka nzoto pour regretter te pona vie nanga nazali mwana mobali yo. Ebembe ezangaka kopola te nazangi natike nyongala yo alamu natalo ya mai na miso nanga ofela l'amour ezali yo lokola mbeli ekoyebaka kolo na yango te talatina na bendi nzoto. Voilà, merci beaucoup pour comprendre vraiment que Papa Lutumba. Alors conseil nini koki kopesa pour la famille les batika liloba na yo. Conseil d'abord pour la famille biologique. Famille biologique, mes condoléances d'abord à la famille biologique, surtout à Guylaine Mandiangu, à nièce nae, Naebakie, Nasengi Penza, à Makasi, et conforme Makasi na famille, on a nyonso, Yangwana, Batika Malamu, Papa Akoli, Abeli, Atiki Biso, vraiment paix à son âme, Baza Makasi, Azalaki paix, Atiki Biso. Alors si vous prenez un musicien on va tirer le barreau sala musala lokola yo souhaiter basala yango ndenge parce que papa ndenge ba va poète munene la musicien ba tika libaza pe belé ba sala musala ya bande ko sala pe si ba conseil en tout cas basa musala no papa ya bande ko sala azali na polémique te azaki malamu mingi en tout cas amonaki esika apanzaki te esika abande kofinga baninga te esika mbwakela te en tout cas nosa musani kitoko. Alors souvenir nini papa tika ki alobelaki biso soko ozala nango albamu kona wakufa wakati kobeta mbula pe kobeta makati na koboze bebi samedi buka samedi mbula beta makati pe na mbula ngwana tukana mbula ki vraiment c'est un prophète pour moi. C'est un prophète. En tout cas, merci beaucoup pour la réaction. Ok, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour chef. En tout cas, toza na matanga ya Papa Lutumba ou atika kibiso déjà depuis samedi le 30 mars na 8h. Alors tozo sur la réaction par rapport à Liwana yo en tant que Congolais d'abord tant on loka ki sangwana sala kyondenge. En tout cas, tant on aura sangwana tellement que na linga écran mingi na zaki liboso écran na moni ba écrit les cadeaux donc affiché na tangi et ça na mapasi pour mieux les cas vraiment malamu te parce que ça papa moko boye az exemplaire vraiment munene na kati ya République démocratique du Congo. Alors aza exemplaire munene souvenir nini ya yo yo sana mo d'abord pour na Papa Lutumba ça qui nani. Bon Papa Lutumba ninga za na mutu moko boye aza vraiment les grands compositeurs donc il y a za mutu moko boye asali pe ba musicien belé musicien le la bima betinze moyokani eza pour na grâce na vraiment. Est-ce que ça ba titre na bi donc Papa Lutumba aza muta yembi pena banzembo belé ma mingi lo bezate on a ko se rappeler kaka net nzembo na yemo se pesanga vraiment makasi so na vani na so ko on a se rappeler avec belé net nzembo ya il fait la maman il fait la maman. Voilà, il fait la maman. Merci beaucoup. Et là, c'est que Papa Lutumba. Alors, message na yo na famille Atiki, bana, hein, et quoi ça là? Message ezaka que Papa Lutumba zayi mutu moko boye ya honneur. Na osepela pe éducation ya pesi quand même na République monene pena ke oui. Azali mutu moko boye alinga te ke ba bien na akanga ona ndenge na moko. A distribuer qui donc disons la ba chanson, a distribuer na ba musicien belé. Et là c'est déjà kazaki mutu ya mu donc famille ne pe na osepela mu papa zalaki nango bon pe batika nango et ça ya pena kitoko mingi. Bonjour artiste. Bonjour. En tout cas tout le monde a réaction na yo par rapport à Yaliwa ya Papa Lutumba ou Yatika Kibiso depuis samedi le 30 mars na 8h. Alors quand sangwani komela kio et ça kionne et ça renga passe makasi pona nini ke nanenga yimaka pe nzembo ya Franco ninga kufaki singa bila kina studio ngana sa pe nzembo pona vie pour via sali trop makansinga ba nzembo bila maya
bao Benit bao Fela asala bibirubi eux ba redia ba que ça dictionnaire en musique congolaise exactement ndingwa aza dictionnaire en musique congolaise na moni pe na ba lok c'est là si aux artistes est-ce que vous savez biso moi a cappella parmi ba chansons en papa asala bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo na boyo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema na nga ezokisi yotubinga ndelikonga ye kende basokola yo maboko epai ya sango na yo benite yo mama. Merci beaucoup. Donc tu comprends vraiment que Oyebaki papa. Alors message na ko za nini pour la famille bana o ya tiki et puis message na pour na ba musicien na biso par rapport à ba comportement de ba se comporter na ba matanga. Ninge zana to zalane bo mo ko ninge vi apanzana kitina ba jana kina anapoza ba conseil na bo ninge ala ba ke ba manda ba nani sikili promote ke ba manda ba ready biso to zala bo moko so jana ko ka vina ngane mo pa ninga na yenda atile kula mukolo ya kata musique na biso vi aza kana bo ninge pona le la ke for na bina okanza suzu nzembo na vi wa imba na vina nga defao nzembo imba na vina na tradition album la tradition ya maki mayamba na kanza na vile tumba la ngo ngo sangisa mais ça peut vient na so quadra a sangisa ba mission so tout bon si na kanza mayamba vient na bolingo ya batini so tout na sugiana. Bonjour papa. Bonjour. En tout cas tolandi ti sikana wa musala parce que vous avez déjà congolais vous a kinwa na yebi que vous a déjà informé na mawao tiko komela biso depuis samedi le 30 mars na 8h to tiko binisa poète na biso papa Lutumba Simaro. Alors Sangoana d'abord, est-ce que vous avez papa Lutumba? Oui, papa Lutumba, l'artiste congolaise na yebaki ye parmi ba mingi oyo ba evre na orchestre Okijazz et bazalaki na de fait Luambo Makedi. Alors Sangoana les recommande que ça kende. En tout cas, j'étais vraiment touché. J'étais touché pour le moment quand la artiste monene un grand guitariste a apporté un plus la musique congolaise ou a valorisé la musique congolaise sur le plan musical. Et je connais pas trop la carrière musicale et surtout sur sa vie privée, mais du moins na o etali plan musical apporté ebele et surtout na ba o etali ba parole nae ba poésie nae et donc c'est peu ça. Voilà, alors c'est un peu ça. Alors par rapport il y a ba parole nae, est-ce que asali pe banzembo ebele ndenge lobi il fait un grand musicien, un grand guitariste. Aux en souvenir ya nzembo nae moko o ebité. Banzembo ebele mais aux en référence nzembo ya pesa moko atika biso pe kale mayemba mabele. Est-ce que vous la biso malgré ça non chanteur te mais moi à rappeler ça so vani bo beti en salé pour moi bien. En tout cas, la minute où nous les a ressentir j'ai de la tout comprendre donc moi na lugana ça la acapella exacté. Mais du moins il titre à part Mandelo un titre mususu eza ebele ba maya on comprend ba maya ezali donc eza ebele o ya composer et tout. Alors message na les amis pour la famille atiki libota par rapport au comportement biso ba tout monde tozara na moi et puis aux autres c'est musicien nino batikali na musala basalela yango ndenge nini parce que ba oba kei mes descendants etikali ba se comporter comment? D'abord primo ezalalo pasi pour artiste azalaki une grande artiste de la musique congolaise. Comme je disais, il a beaucoup porté apport na ezalaki mingi sur le plan musical. Alors j'ai été touché. Alors je présente mes condoléances sur la famille biologique. Il y a des faits et puis j'en profite. Il a représenté ma condoléance la famille musicale ba congolaise ba congolais na ba congolaise noso comprendre ba o ba yebaki papa Lutumba na ba apport na na apportaki na ba orchestre na bango na ba o ba yebaki était donc je présente mes condoléances à la famille biologique na Congo et puis ba musicien
au Baebi, que non, papa Azalagi, parmi les grands artistes de la musique congolaise, Baluka compatir la famille biologique. Donc, Baluka soutenir la famille sur le plan moral et sur le plan financier. En tout cas, merci beaucoup pour la réaction. Merci, moi c'est moi qui vous remercie. Bonjour maman. Bonjour papa. Tu as dit que les Kinoises, les Congolaises, Bikama Monene, tu peux comme la biso dans le monde, la biso la musique, tu peux perdre Papa Lutumba depuis samedi le 30 mars à 8h en France. Alors, on a dit que ce que vous avez au courant ça moi. On a au courant, on a mon acteur sur Facebook. Nazaki vraiment étonné, puis Nazaki vraiment bâti na sangoana mais puis à son âme. Sangoana tant on a na Facebook et ça qui on dit. Et ça là il n'a pas comme on a muto munene bon grand artiste le kolaye to kanisa ki to tikali na ye mais il pas tiki biso Mandela bakoko ya pa kana kinya. Alors Mandela bakoko ya na kinya nengo le big grand artiste munene o to zala kinaye parmi ba œuvre au Papa Lutumba Sala, est-ce que vous pouvez se rappeler na moi ba chanson na ba titre ba chanson o ya composa? Ouais, net verre cassé, Mabele, Maman Kumutu Zaki chanté par Mbili Abel, auteur compositeur Zaki Lutumba. Carlito là ça aime kinze mo mususu ya Lutumba lokola Zombo Carlito aime ki Lutumba Maya lokola Maya ezalaki auteur compositeur Lutumba mais chanté par Carlito net banzembo wana nyonso vraiment ezalaki banzembo ezako simba mitema na biso. Alors à partir de la chanson tangi tangi wana nyonso est-ce que tu vois moi a capella te muke po ba tu vas comprendre vraiment que non hein au Papa Lutumba tangi ba titre puis ba ne po yemba banzembo ko yemba za moi passe mena ko meka ka muke Mabele Maya soki mokolo mosusu oyokinga na pongi yeba mokolo na ngai donc eza moi passe mais soki bazoyemba ona oyemba bien mais na yeba yango quand même. Ok, alors message na les amis pour la famille ya Tiki Bana Bandeko message na les amis. Message na ngai mingi pour na biso peuple congolais eza soki mutu ekwei ba wagote yenyo naka mais mama tela ni lokola zawana baponaki lokola mama ayebaka ko sanisa libote sala biso lokola sala ki kuta papa mbate viva la musique na sokenda na mai ye asunga biso tanke ba artiste ba œuvre ya papa eza ebele asalisa biso asimba musala papa tikele po mama zala musungi asimba musala papa tikele po biso bano papa patiki to tikaka na esengo ata ya kei ko po mama biso to continue ko mona kai na misala o mama zala bomo ya tikali na. Voilà, alors comportement et artiste bazara na ona ba matanga ko sala bisala sala message ne ko zala ni puis conseil ni no pesi bango ba o batikali na musala po Papa Lutumba kei mais ba musicien batikali ebele ba mitambola ndenge nini. Bon, net ba musicien batikali ebele côté la sagesse à Papa Lutumba to yebi te soki loué la kaka mais la fois passé na mona ki Papa Lutumba pesa ki orchestre bana occupé ya manda chante lokola pesa ki manda chante c'est kamona ki manda chante azala ki dola malamu liboso na ye to me kana ko landa ta ligne ya manda wana poto yoka kaina makambo excuse ba mususu basala kate to me kana ko sala malamu po musala bazo sala eza musala munene eza lokola musala pastoral mais bango na par na bango bakenda na ngona suka te bazaka ka ko sala ndenge balingi apparemment simba kate simba ka so bazala bomo ba meka ko tia ngona ligne ya malamu po etika kabiso nyonso ba souvenir ya malamu. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Voilà, le branché de l'émission IVPP, je crois vous avez suivi les interventions, les différentes interventions de Kinois par rapport à la mort de notre papa Simaro Lutumba Masia. Donc nous vous disons grand merci pour vos réactions et Bana Poto, Bana Kishasa. Je crois que un programme dans les salamités, mais émission la IVPP et Zawana pour la commémorer la bino d'information. Dès que le programme est à la fin près, pour annoncer notre programme sinon c'était un réel plaisir pour moi il y a pour présenter une émission au Utopécie. Merci Nabatunion sur intervenir par rapport à Oxygène Abisso Tozaki Nangolelo et puis nous adressons encore nos sincères condoléances à la famille biologique
musique ya papa Lutumba Simaro Massi et pourquoi pas la famille musicale Nyonso. En tout cas, si vous avez aimé, dites grand merci à Mustapha qui était derrière la caméra. Et puis, on a vu notre présentateur dans l'émission IVPP, Tonton Chicago, l'enfant propre. Et donc, beaucoup de émission dans IVPP. Et puis, pourquoi pas, on a pu s'amoter na directeur général Nabiso Lukman Mundingumba, on a pu s'amoter Belé Sikozali, consul général Kibadi Monvier, on a pu s'amoter Belé, notre sponsor officiel agence Baden, Monvier Badim Moui, Bamote Belé Sikozali, notre partenaire officiel Non Respo, je te dis merci. Et puis Igor Niemo, Harry Modogo le motivateur, Robo Sarana Yote, et puis on a pu s'amoter na Ravel Boyenga, MC Mvuzi de Jamaïque. Tango talara kuna nazoloba air nyonso talara pe koto et osala moi bien na pesi mbote na Eber Mbomba et puis Gozen Gino original bambote belé sans oublier Joli Mabeka Mokonjaren na pesi bambote belé Eric Bikuru na Saint-Etienne Mustapha Kobange Noi ya cameraman na ngai yozara Noite Mustapha Kobange bambote belé Sikozali Ousmane Gouzel bambote belé et puis Eric Sakombi de ma campagne mwana mokonzi asa toujours mokonzi pour mwana nyoka aza nyoka Eric Sakombi bambote belé et puis na pesi mbote na Papi Coach Tata Kutala Edi Tutuka Kaluchi Konde le boss René Mikobi le boss de l'agence Troika et puis na pesi mbote na médecin directeur docteur nanga privé Papa Steve Moussala Kitoko na pharmacie Stability Pharma Bambote Belé et Sika Bozova. En tout cas, on se retrouve la fois prochaine, cette fois-là pour un autre numéro et avec un autre invité. Bye bye. Saki Olingi Atala émission Yakambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka